Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais l'autre monde sous Ndonabiso Maxi Bondo, tu vois qu'il y a bon wani, on ko sambela, tu habite. Masa Abeba Moutou. Ah? Masa Abeba Moutou. Ah? Abeba Moutou. Nani? Abeba Moutou. Maxi. Oh. Ndazana mukandaza na oya batama boma. Est-ce que yo ana mukandaza na oya batama boma? Est-ce que yo na bilo bien mo mais basenga rebembe pardon te pas oyokata. Mais basenga rebembe pardon te pas oyokata. Donc tant ba tolo ba aimons nous vivants donc veut dire tant vous en promenant mutu faut bon ça tant vous en vie. Tant vous en vie te so mutake ça sert plus à rien mais na TV maman yo ke bala yo boy na bomol ba po yo bika artiste ba mais comment on met la ba bombe aya me di bombe aya lobi ba n'importe quoi na mais la bombe 2 minutes tika bombe oh là là tu vas ça émission a ça l'émission na kwiti Cisco yebisanga mda ça émission déjà na kwiti oyo olanda mutane ngwa yo yebinga yo ça émission na Melanie Mai ah 2 minutes bombe la mapa maneta tika bombe vous faut pas ça conseil les tu la mapa maneta tika bombe vous faut pas ça conseil les tu ça malamu te to yara na émission na bino avec émission to cha kwiti ningi sa Maxi azalwa kabuya na biso na ninga théâtre tala Maxi ya osamba mako donc mutayata tinde za na hiver mutayana string tinde za na hiver mutayana string akata bilamba kuna bimisa batu babi pardon bochera maman ba PC passeport rouge française donc ndazana moi titre ine na Congo donc gouvernement ba sincep sur ba papier belé poto ya nende to ra matanga pulul po bo kinena mutaliboma gorde mitabaki alingi sous problème te alingi achape boyo kana bino sala bino solisanga moko yo pina ni kamana ko chape te onande kona yo igor 2 minutes bo sala bien bozo kande bozalaki leke chungana lo baradage moko soki ofinga kinga na zando donc jour où on a besoin aussi on pardon faut y en a zando parce meta mutasinya ba papier pour ba luka mutu moko za luka pour 40 meta mutasinya papier Maxi oh meta pinga zana tuno nana oh mais poto anso e malonga te seki papier so ka résident libomsh kinango bien bon problème sou ba tala intérêt na ba bengende to a tsomo ya betela avant to betelo la msose la biso malwa na fufu ozomona saka bia sala malwa la obi asala malwa mingi oh eza makasi na loboko ba garçon ya mwini na pemba baliaka malwa mokolo ah président asoza somo bali malwa na dongo ya gabi makasi na dongo ba bimisi disque metasi kuma mbebeto il est chez le loke mutu moko ndoki jalouse na triki ba ko menacer kaye na bi ke na reçoit bango ba menacer ndeni wana za ba information ezaka ke tu vois les jeunes temps waye na théâtre abandaki na groupe ya la Queen ya Hervé na groupe a vie ya neuf frères speaking donc bango ba okutana ne liboso po jamais mutako ya bandi bomba nsuba banana nzonzingi ba mo ya banana na groupe a vie donc a komi kuna j'ai Nathalie boya moni fifi moni yubi fifi moi je a gagné vie na lolem c'est parce que la beauté il est éphémère ozomona lelo mutako za la beauté mais la beauté ça peut synonyme à chancete batumso mona daki kitoko boye mais lelo mona vie peut sourire te biso batabilongi mabe lelo toza ba patron na ndenge na biso ozomona donc dans la vie il faut tout lukarako avant oyalem susuko tumba moninga voya kuloba n'importe quoi sur la personne luko e ba source ya likambo mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Jusnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Jusnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Jusnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola mutu batumena depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko
kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie eza na moniokoli mais sur terrain kotakoliki momango nde tomonaka o humanisme yeye chéri okwaki wapi pas pardon ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi Biso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mupanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout Bolanda émission na Biso ba vérité na kati ya Congo, Liziba TV. Toujours rendre toujours hommage na actrice na Biso ya Munene o ba bengi na kombo ya Diana Makila, la mascotte autres ça l'année to rendre toujours hommage. Puis merci na abonné tout Bolanda émission na Biso ba vérité et na Congo Liziba TV, pe na ba riche nyonso Pena maman fidèle tout bolinga Kevin et Panda que tu les abakouko et famille Libota, je vous love, je vous adore. Bon séjour na kin aussi, bon retour na kin na Belle-Vie Kandi la patrona. Je pense que tout le monde a lobby Trozanayo. Merci na tout bolinga Congo Liziba TV. Tout ça toujours évaluation, tout ça toujours hommage à actrice na biso Diana Makila. Je pense dans 2 jours 4 jours awa to kende kotika ndeko na biso na Lilita po arantos mukolo na ye ya suka site pe dani et kozala bien. Et na koyamba ndeko moko pe na singa ya téléphone mais merci na pesi susu na papa Paul Fiki pour FBT Misalande moté maman Nathalie Fiki pour FBT ya Gisèle Tati maman Versa c'est moté ma prince Giclo winner na pesi ombote Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris nazo liate mikolo ya Yvette Elisiki na ebiti seza nini na ebite madame Grace ya mbongo na ngai tisiko nazo zoate na etiso dana mtanya milanga na yebite merci aussi à Betty qui soloke les bêtises Betty tapis synthétique nazo zela kaka ya sima ya se merci na abonné tout bolinga Congo Liziba TV nga pa linga bino trop tozo yamba Anse Lozolo pour te rendre hommage à Diana Makila na kati ya Congo Liziba TV Jonathan Dayo bagioneza munene mingi bongisa yango tokobenga Anse Lozolo po ezala bien merci na bana tu ya Turquie eza poto Gaël Singh Mobutu na Pesiombo Hussein le gouverneur Tozana est déjà à ligne Anse Lozolo notre président au Tokosolane plus hommage à Diana ya ndeko na biso a expliquer biso ndenge ni bayebana kana ndeko na biso Diana Makila au to déjà tozie na singa awa bonjour président Anse Lozolo. Bonjour Kevin Panda Lekechu. Mes condoléances président. Merci na yo pe pour yo mo posa oza mutu na biso attends mes condoléances na yo mo pe quoi. Voilà, les lots aux yeux à Nasinga, il y a tant de nabiso na chaîne nabiso Congo Liziba TV pour nous rendre hommage à Nabiso. Je pense que Batubi Bazela qui biso dernière passée la semaine passée malgré ma machine bêtisaki na prochaine dans la page malgré tout l'église qui saute mais l'autre aux yeux le sous il y a habité message nous pesa na bato balinga président Anse Lozolo pena ba artiste comédien nyos o batala rayon na kati ya Congo Liziba TV. Déjà, naza désolé pour nos fanatiques on sur bazela qui biso et simba kité. On a ebega que simba parce que yo za lelo moto za na moto azana mbongo belé pas na makambo to benga César Pasioti ya ngoi. Donc le sel mutambongo to tikale na Congo yo na César Pasioti. Na ebike ugolela lelo so lobby situation za na ngote. Et to zapena papa Paul Fiki pour FBT Misalande ba César Pasioti baza papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Maman Nathalie Fiki. Ah, madame. C'est bien, madame. Madame pour l'information. Ouais. Mais tous amis, on a César Pasioti. Donc, voilà. Donc, message quand on a fanatique, tout nous sur Balinga Abisso, tout ça, on a Kata Matanga. Donc, nous écoutons bien, tout ça, on a préparatif, na Sonia, et Voloko, na Bibis, tout ça, parce que lobby. Bah, au Nyon sur Balinga, habiter des questions pour votre émission, les lots sur votre émission, les lots. Et vous allez faire un lobby mardi. Le quoi matin à Diane Kobima mercredi. Puis tout s'organiser lobby mardi tout ça dans salle na Bruxelles na avenue na chaussée des Mons numéro 151 de référence c'est métro Clémenceau na Bruxelles nyo so baebi chaussée des Mons donc lobby à partir à 18h vous allez déjà wana ba comédien nyo so ba vous allez wana en plus to bengi ba fanatique ba tout nyo so ba lingara biso
tokutana wana tolela ndeko na biso mwa misiki ekozala tokumisa nkolo mwa théâtre mpe kosalama nango eza nango ofele bato nyonso balingaka biso tosepela vraimen baya bolala wana eza nini bo bamni toza wana titongo ave mortuel ok lobi na mercredi bozala non donc biso lobby biso tosala ngo lobby pour mercredi nde bakokunda donc biso mardi donc mardi nde bato tosala veille na biso mortuaire. Ah ok merci vraiment président. Ah ça veut dire que bata France peut osala ndenge na mobino pe bata Belgique bosala ndenge na bino c'est ça? Te bata bango nyonso baoya funda po bango basali te bango nyonso baoya na Belgique. Donc na mama Bénédicte ba out Allemagne baoya na Belgique. Ah ça veut dire que bosala ndenge sika mobino na Belgique bosala sika moko. Voilà c'est ça. Ok merci vraiment la président en ce jour toujours en mukesima to koma pe na programme ezala bien. Bientôt yeba vraiment parce que Nathalie ba théâtre belé bo jouer pe na Diana musoso bondela ye mambebele to ba président en ce le zolo oyebaka actrice Diana ndenge ni penza. Bon les questions poni nazotala banda Diana kufi nazomona bato baosala ba interview bato bazoloba bato bazozongisa boye bon biso Diana azaki moninga na biso nalanaki na Mike la dichesse ozobetali solo na loba yango nasolaka mpe na peshanga dernièrement moni Diana aza parmi bafio basimi mbongo ya mosala oyo alie mbongo ya mosala biso tozalaki kovanda na ye vraiment tozomona ngai toza na pale na biso wana na kitamo ngai Mike la dichesse yazalaki wana na bibis tuseku ermo masirika ermo joli wa lelo leki ya visa donc wana ezalaki sentir na biso ya suka tozalaki kolia komela na kolatana donc azalaki moko ya kati ya biso alongwaka epa na bango à l'époque wana vana epa na bango na makala ayi wana alambeli bino aza makasi na kwisa à l'époque na episode oyo osakana c'est quelqu'un oui Diana azaki quelqu'un azaki très proche na ngana Mike ba oyo bayebi donc c'est quelqu'un azali mutu kutu ya baloyenge te donc nde eza mutu musu bokutani kaka na misala mais ye vraiment todéveloppaki ba relation makasi tozalaki vraiment très proche na ye azalaki ma moninga na biso parce que aza mutu ya génération na biso donc tant na po to baka to éclater nzela moko nde tobimai na banzonzingi makasi nde tosala sala wana yango mona babiloko tosala na ye ecartona etambola par-ci par-là ou tozalaki na ma complicité moko boye quoi parce que tozalaki kozala ensemble donc na biso ke biso na parler na biso ezalaka tokutani lelo na 12h leke tu tokabwani le misusu après une semaine donc tozozala wana biso tozovanda tozosepela ezalaki ambiance moko boye entre nous bacollègues parce que makile tout en est vraiment voilà makila penza tout la ndobi ke vous avez vraiment sœur na bino vous allez tout le temps ensemble et nyonso na habité comportement vraiment Diana président en César comment tant beaucoup ça y baka vraiment Diana non comportement na ye kozani na bato c'était comment Diana za mutu moko boye lekechu eza moni souvent bato baloba basa ba témoignage à mutu soit akufi mais faut tout le bango quand même parce que toujours que occasion te ba autour biso on a bon moyen et puis rare ok tia bato micro en sazara nenge nini ezara zo mutada ende bondo tu c'est quelqu'un aza mutu abomba mara mutu na mutema akoza na ba faire na emo boy mais pas lo bala o aza mutu mo aza très discret boy ba makamune faut amener ti mutu na kati aza mutu mo aloba mingi ta ko ya na place bato bazo mona vandi na ka mela amical même nga moko kutu ayebi donc bon pourquoi ki le lem sa ko betali solo akanga kutu na efrakata nga kutu place dena kangela nga lobi lobby a betali solo pa mutu moko bo mais na zela na yoka pete po mona kazaki mutu moko bo azaki koloba mingi te azaki so azana likambo na préféré aboma ona na motema na ye na série moko kutu je me souviens bien en 2013 parce que Diana Zambala liboso ta koto hôpital à Kennedy na ba niveau comédien dans en 2013 à un soins intensifs bakanga ka ekuna ton to yo kaka ba ekuna le fait que tout ça que ozala na ba massa musuto sala collecte ya mbon bakanga na soins intensifs de loin olobi c'était cause à quoi bakanga na soins intensifs mazaki pona nini tanga bota mona ne asuka o baloba mona asuka e compliqué ka e makasi akota hôpital donc tout sangisaka ba moto kenda kotala donc tiku to kendo hôpital to tikala o mona été parce que azala na état malamu te le fait que tant to ka ke moto na bino azobela boy na boy tout sangana na biso toujours je pense total pe Marie-Hélène total pe na vinga Dios pour sirona na lokolo be baki mamuke tout ça na ba peshanga ba sila ba vide de loin ba shoga to constituer une équipe vraiment to kenda ka otala parce que azaki mutu mo très proche na biso po yi aza na difficulté ou soit moi likambo boy alobango boy za moi rare alobate ata mutu alobara mingi taza mutu abomba mara mutu na ntima donc
où na kokolo ba pona ya ngwana mais c'est une fille très discrète en plus ala mutu malamu neti biso ko tokolo ba te po na biso to soit bambongo to lia bambongo na disha baba na niveau moyo osakana te bolia bambongo comment kasi mais etango bato bazotindela eto toke na ele mosusu toke na agence tozwi 3000 toye nango na ndako wana topanzi tolieti atie baprovision na ndako etikali wana tosalela yango ambiance après tovanda bo 2 semaines mosusu ye tolie kaka bon po azalaki motu na biso azalaki motu na bino bozala na ye mais c'est dommage esali vraiment passe londe atiki biso nayebi te parce que babi makambo ya rimer ezobi madiana komaki mpe na babese diana vraiment eloko ezalaki sute bapase eyaki est ce que tant que motu na bino tant que président Hans Luzolo ozalaki oya bakini trop mais je pensais pas que nazalaki omona mpe su na diana nayebi te mpo evitaka plus baartiste okomaki plus rare plus bato bozalaka na bino na yo kandi oza na bango to bapeti na yo to peut-être Mike Mike to peut-être SBC la nibo ozala trop mais nazalaki omona su na diana te nde obike bolia bomela biso toyebaki diana omona badifficulté bato baza susu te kozwa eza susu te est ce que président Hans mpezalaki ntango aye mpe kini aloki mpe diana bavandi to akanisi balepase nyonso oyo diana mpe arendra ye nayebi te est ce que osala yango mpe bon les gars tu n'as pas débit na ngata on a bandé roya parce que ngana bandi roya pour Kinshasa na depuis 2017 ndé na bando ya Kinshasa voilà ozomona donc année prochaine je pense to candidat to qui déjà propose na ba 5 ans na Congo ozomona na bando ça ba aller retour na Kinshasa na ba débit na ngata certes bandé ko mona après avoir ya kukuta na makambo ngala mona yuza na nga oyebi to solo la ndé na pinda ka dona chaka distance na mutu na cha distance na mutu nyoso ya na mama sana mususu kutu lelo na regretaka Laurent Moutoura Papa Henri aza mutu ke ngai na tsuki zake na lia na ndako muta théâtre à part et pas petit nanga Sarah Kimora oza leki nanga Masiala et c'est pas Papa Henri aza master nanga mais le fait que na mona ki moi 2-3 personnes ba au solo la moi genre ne na zora batu tout na préféra yo yebi batunga na zarana bango za batu ba sara théâtre donc yango mais bon donalo ba mutu tout na kotia batu nyoso na liste na ba o ba sala mabe na ba sala nga mabe j'avais préféré mile na biso na linga na nga lisusu te na linga na nga te na préféra na tika na ko na nga mais na ba débit ba voyage na nga ba débit to andoza na pour prévenir film mo na obonde la Diana wana eza na utu ki poto déjà à l'époque et ça film na zana Congo te tout ça là on kala déjà na utu poto na Kinshasa donc on s'est voyé quoi. Voilà, vous avez comment on a toujours impliqué mon question ma tobe taka masolo ngo pesa la bien Diana une actrice mutunayo masanayo collègue nayo président Anste toujours mon question yo kaka limba miumire bile kaka suye na ndeko na biso ya na biso leki na biso ndeko na biso mama na biso ya Gabi o babaki sur moi na Gaëtan oyo Diana mo mana Gaëtan o pe maki deuxième question ça que babisa na deux garçons mo ba yaki kokendo funda Diana et pas ya Gabi ke ay marana mo ano tango ke makambo tant que mokolo tant que père et tant qu'artiste je pense que on deni sola na bango deni bon ngata on a yoga bablo wana déjà mutabenga ngezala ki ex copain Diana mutabenga na bombi na kombo na za na Bruxelles abengi nga instamment na yo ka est-ce que ça bon ozo comprendre copain na Bruxelles te ex na bien ex copain na za na Bruxelles ex copain OK abenga pa tu na makambo wana na bisi no nga na bien ngona noté na oluka na solo lango mais nga déjà na kunana rango parce que nga na zaka so na ki pour ma Gabi na oluka ya Gabi pour ayebi nga na to so na trop ozomona to discutera parce que ngai elongi o akomo bisalelo na télévision elongi nga na ebele na ngote na vie normale Gabriel c'est quelqu'un la fille robo ya mutema munene même nga mo na ebisao Gabriel nga to voyage to kenda ba point no on va na mambo mutasombelo chaussure asombelo basket à pesio mais na zangiti c'est quelqu'un za mutema malamu eloko ezoboma eza munoko moni munoko ebomisaka bato minoko tanto lo befoi ba nini okolo bana nini okolo bate ozomona tant na mona blog wana na sepela na ngote parce que je me suis posé des questions est-ce que Gabriel na parcours na ye banda comédie na eti lelo alinga mobala mona mukete to ye pas joie donc il veut dire que ye pas joie certes au sepela na ngote totala moninga na yo moi na yazo mais okoko le kan pe na TVT okoko solo entre vous et l'équipe prévenir makamwana nyo sur les canaux sur tala Diana répondate aloba pelo roté nande to mona Gabriel asengi pardon la Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère mais bato belé ba ya rapide ko senga bato ba pardon yo moko mona ovanda bo yambi mutu na émission na ayeko clasher sur baninga ovanda yambi mutu ayeko
clasher parce qu'il y a aussi un pardon. Alors dans la vie, c'est pas bien, il y a aussi un pardon. Évitez de que la mabe pour y avoir aussi un pardon. Grâce on reconnaître les camons mabe na sali non c'est ce qui c'est. Mais balelo bandi on a biso comme champion. Abandi sali mabe pas aussi un pardon. Tinga aloba ki kutu na lingma mwana te. Donc nous qui ne mabe salaka bongo tikala bongo na position parce que les jours blessés moninga. Moninga tika na pas shona na mutema parce que les réputations les locaux yo basumba ngote réputation no soke baby lelo et go compromettre même vie na mobimba batu ba bio déjà ki atala ya bimara na mwana baba na mikia sara bloko wana et ça la pasi makasi mais on avait appris que babomaki moto balembisa ki menga opesa ka conseil même na bandeko misusu que tout évitera bloko wana les rancines entre nous. Et ça même bino les lobos ça la même ba journaliste les lobos on a besoin de ça dans internet même bino ba les ketchup ba petit na tout les lobos il faut tout éviter tout yebana boyebana ba famille tout comment on a boyo finga na ba maman o ba ça les loroté alors eza image malamu te bozo pesa les lobos donc ata ba bi ba pesa bino conseil bino bomo na le roi boleki même Gabi les lobos ko loba no benga Gabi so na tinde loba audio mususu Gabriel atinde la ngo ganga ozo pesa conseil Gabriel aza mwana mukete Gabriel aza mukolo aza na mango élèvement au bapeta na mupandi koto ozo comprendre mais soko lobo pesa conseil a oyokate ana ndenge na ajisaka mais aza muta mutema mabete ozo comprendre mais to éviter kaka question za promena moninga oya ko médiatiser ko ya koleka na TV ba komaka bonga ko se victimiser nga basala ngabo parce que biso to linga koloba te so yo po be tali ba blo mosusu opesa ba accès surtout bato baza sur na succès te par moment il faut qu'on a dimbila comment mutu po bato bachangaka alors c'est pas bien ya koleka na TV ko ça baninga pasili comme ce ko soit yo lekecho et puis yo mais au gardant au kana mutema au lukinde kono na pembeni po solo la ngopesili na oleka koya na na TV donc qui veut dire que makamwane le kana konana ya mouvement na énergie sur na sepela na monte donc voilà est-ce que vous avez été un kobenga entre Gabito Diana na benga bangote mais na solo la na bibish pour na marambango mais par contre ba makamo boye msusu na uta mona dernièrement na mama mama chaque autant oyo ko bima nde na ka ko benga Gabi parce que na ko mona trop na ba scandale na zo mona mama chaque ko kufi na zo ngara asima mais talaka mama chaque ko kufi ya Gabi au sala ba interview babile que tu sois nga mabe na mona ba sere na biso yo yebi to solo makambo ba sere na biso ba zo filmer donc vous en a bino à l'aise bino ko kufi ligne de na bino donc moko na kati na bino mais bo na bino à l'aise vous filmez na bino bosa na bino au bowling donc l'un de vous quand baloba bosa na bino au bowling c'est pas propre na meka ko solane na biso le que tout niveau que na nga likolo moko ndi matin à partir wana na loba na loba na ngelo rote so pe na bengi ba ndeko mususu ba solola na ba pese conseil ne la dia na benga dia na sola na fatu miracle na bia fatu ne fatu biye pe ba solola kala le mususu benga le mususu Christian roto dia zo na par Gabriel binomo bo e bientôt bien pese conseil a opesa ne était donc yango wana na za na moni lokwa na monité voilà nabi ke bo landa message zo pesa na président Anse Luzolo tout sur la tout ba rota la émission na biso papa pour le fiki pour FBT misalane bientôt là na Turquie ba tout ya Turquie bo l'agence na bino fret mamunyo sozo ya na kati ya Turquie wana César Pasio ti yango ina pesio lombote déjà tous comme que si makaka babi concernant des garçons au baelaka ya Gabi message wana ya makambo ya Diana qui a marana moane tant qu'artiste tant qu'inde comme mobile c'était important des garçons ba papa ya Gabi qui obité moi na marana Diana des marches ba ngeba sala pour ba comme c'est pas ya Gabi tant qu'artiste mais les que tu zo bomba ba kombo na bon point ni tanga bango yebi bango baza ba vie na yo po yebi na yo bango na yebi bango oui parce que makambo bomba maraté mais nga siko na kondana yango parce que na sepela te pourquoi kaka ouais je sais pourquoi ka beaucoup zo yango boke betang beaucoup za bomoni na bino pe likambo boleki yango parce que bango moko bato bango les deux garçons ba kenda memela Gabriel makambo ba memela ko na intérêt ni pour sombela bango bière ou bango mona yebi ke ba ko mi sombela bière na bango mais agissement na bango nga na sepela na ngote ba solola mabe makasi parce que bango ba pelisa moto wana mais yo yebi bango le que tu faut ko dénoncer bango yo ko yebi na yo dénoncer ba ninga na yo oui na yebi baninga nanga
nabi ke baza baninga nanga bino nde bozobomba bakombo bino batuboya na information pourtant ekomboka esili nango. Et tant que jeune, et tant qu'artiste, démarche ni fait ça la soirée au Kalikambango. Et tant que ma parole à Gaëtan. Ce qu'on moni likambu, peut-être que sur la nande qu'on a ndenge bien. Vous comprenez à tala boye mais quand on vérifie les solo y bana tu es andeni. Et ça peut manière où y a sur la mutu. C'est ça le quoi au kangi mutu na mutu. Iba manière ni au sur la pour mutu pas qui nango bien. Bon là m'sou batale intérêt na va bengende to a somo ya bete là. Avant tout bete le lem social la biso malwa na fufu. Vous mona. La gabe ça la malwa. Obi? Asala malwa mingi. Oh. Eza makasi na loborote. Ba garçon ya mundu na pe bazi baliaka malwa mokolo ah président Antoine Somo. Bali malwa na dongo ya gabi makasi na dongo ba bimisi disque metasi ko mambo yobeta. Tazonga mkesima na biki obi osuba ke le mobile ke chu Diana tanga ko ba attention malade peut être aboti mo ani ami balé. Un ambaki président Mike la Duchesse a président qui Likambouya Borando pe bombanda ena Fifi Miel tant qu'artiste pour yeba qui Likambango et maramane comment dit que Fifi Miel autres maintenant on bali ya Diana to Diana maintenant on bali ya Fifi Miel tant que vous les artistes vous rappelez Diana déjà abimakana mobali na babotana e bolinge bo sa dimanche ni pour bon mariage lo ba konane Fifi Miel ke ye mutakenda ko mobali ona ke mwana zaka yote ba tension na yomte ya kize meneza ya yote po tant bala ko awesa mobile on va comprendre que ah Fifi Miel za camarade ya Diana c'est ko ça tant que vous les artistes mobile on pas ça artiste le quoi bino nyonso babina kombo ya Hervé Aurore na ebité boluka bo ça démarche ngo bongisa ngo ndenge nini les tu na ko sote mwana ngala oto ko nga attend Diana kufia natali to natali interview mo na ko sote interview à Diana ou nga natala ezara émission bosala na na kati wana apis na web ça faut zongela ba émission na wana est tellement bien makasi zongela ngo papa pardon zongela parce que émission ezaki ko bimisa batu na bakimutema mabe batu msu ba bombela baninga voilà donc tout ça bo toujours ba souté toujours vana na banani pour émission kati za souté zo mon donc na yo mon nga to na moni yango mbala mona komeli Fifi parce que Fifi za mutu na nga pire mutu na biso to bandi lelo te ozo mona na komeli na bi maramni na zo mona apesi nga version de fait na ezalaki quoi alobaki ndeti parce que le mokile che lelo ke mutu moko mundoki jalouse na triki ba ko menasaka ye na bi ke na ko so bango ba menacer ndeni wana za ba information ezaka ke tu vois les jeunes temps waye na théâtre abandaki na groupe ya la Queen wa Hervé donc na groupe vie ya ne Fifi speaking là donc bango ba okutana ne liboso pour jamais mutako ya bandi bomba nsu ba banana nzonzingi ba mo ya banana groupe vie donc akomi kuna je natali bo ya moni Fifi amoni yubi Fifi mwana mwa so aganya vina lolem donc amoni Fifi asepeli poni kaka Fifi asepeli na Fifi nde bakomaka après tant on vit akomi komemela ba nzonzingi ndenge Fifi speaking ata ya komomona ba sere na nzonzingi nde place akomaki ne ambri après nde ayoko kolinga sere na biso wana donc bon ba yebana na Fifi avant c'est l'explication Fifi donc voilà nde Fifi speaking yango wana donc mais nangala olobate ke le quoi mobile na wana boya ki yango nde mutu ememi mutu na kufa ye mobile ngo akenda poto ça fait longtemps malgré poto je pense na sima na biso makenda pe kala mais Diana elle fait sa vie oui ça ngati ka ndo panda vera Batiko là ça va te coulouse mais ça a été toujours le cas quand un artiste est mère masolo bimaka azala ki likambu mais yemura place à Kaibi lo roni ne mimi na sama bile de toutes les façons mutu tala leke tu peux muta kufa faut que nzamba autorisé amen que ça soit tout monde ba tumsuna ba clash ma avion crash et salami bu abimi yemoko celle survécu ozomona donc il veut dire que nzamba ba ki za journée était donc pour muta kufa za nzambe Batiko là ça orientel oya zongisa kibo oya gabi o nini bo non les gens encore nzamba ngaki on a besoin que ça fait trop mal mais on l'accepte comme il est donc voilà. Voilà, merci éclaircissement plus un ban à tout Istanbul Boyoki président Hans Luzolo éclaircir biso vraiment tout mais un peu
kotika polémique Diana déjà kufi moni moné pe mana kimia pe famille na ye ba bien na problème te do pe ba condamné ki ya Gabi muta lipona yo mobile za vivre na le ya Gabi Diana kufi déjà ba ki ya Gabi tika motema moto ça vraiment kitoko te et tant qu'artiste le lo ba makambo et comme le lo comment on appelle Gabi ya kene na famille Diana sala ki honnête comme na ke moto ba condamné ba cheli ba nga ba cheli nkolo moko wa yebite tant que tant on ki Gabriela kene ki na famille ya Diana mona ki ngondenge ni na charge ngaka mema o ya pamba we omoni de ketu baloba na vie celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Voilà. Quand tu te reproches de rien, et tu n'as personnellement à kende toi kende tant que na moral naï na conscience naï à se reprocher na lo tata ba to balobi na ba on le ketu avant bino boya na makambo na obetela oli solo wana mamba ba internet le lote. Oui papa lisala. Papa lisala zala na hôpital azobela. Papa koba ole kana victoire akute na acteur moko ebisi papa koba oyebite papa lisala na hôpital wapi boy. Jour papa koba kene na hôpital kota papa lisala tikele $10 obima papa koba na sima papa lisala tikala okufa. Bo ese boka lisolo na donc na biso tozala na matanga papa lisala papa koba yana ba soda ba la tseber ke mutabomai. Ozo imaginer. Donc biloko mususu za ekokoko maton mais papa koba azaki calme na esprit na parce que biya ki utalai donc tant que bineti nga na ramuta koko loba makambo na nga lobi ndenga aussi longtemps que je sais que je suis innocent naza na pour ça ba justification. Gabriel n'a pas besoin qu'il fasse kende toi ça ne boso bien kende Isaïe soit bi pas que pété ils en ont payé c'est pour ce que mission surtout bi na biso que hier za terre ya maramwana te donc aza ne calme na esprit na mais c'était ça les gestes malamu ya okende quand même nanda parce que makamunyo sur le bama internet ils en ont vérité 90% mambilika na internet ils en lokuta ozomona total abiso soto mona des fois kutunga za pabablo muso tant nanga pichu na kutu sona azana lesta yim tabenga nga des fois en ce moment te loko boitala nga moko personnellement surtout babilo ba pamba na linga zo otala ngoti surtout omoni yo lelo yo yebi relation nga na tozana pourquoi oyo kanga ba conseil belé les questions na biso les questions en pour ça clasher te pour ça sala mais c'est pas les kana bande ko na misusu ata le pekisi likambo ayo karaté a préféré à continuer à nega ko finga bato a continuer na ka pata na barando siko biso pe na nenga ba statut na biso tozana to ko continuer à peka te to tsala na bato ke lobi so ba moni afingi bato lobi ba moni bino na ezo bebisa pe réputation na biso normalement vous comprenez donc il veut dire que dans la vie de vous vivre so yebani na on déjà like t'as pas besoin d'insulter les gens nga na bima pour na bande na zabo ça fait tout que 20 ans de carrière na finga na mutute donc c'est juste là que faut vous avoir calme na conscience na yo tant que na bi na sali na ngali kamute na ozana calme donc voilà on a quoi répondre. Voilà, merci président Hans Lozolo. Le long na qui trop tapé makambo. Tout moni, je pense image moi bochi la biso a pas monter na biso. Jonathan Dario na bi ke le kasiko yo. Ba vérité. Ba vérité. Tout Kaïmba la Diana Limbisanga et tant qu'artiste comment on a bon on se sent piqué connaît l'affaire pardon on a pris Kambouana et c'était important tant on t'a coupé mais le quoi on a tellement monté dans bien non mafa te otala ki na émission so tania ba douche na ba président de Londres ba dictionnaire so ezana kato mona kinango otala ki na yo loba otala ki mishango video ne na oloba ki on peut episode sala ki attaque loba na moni azolela mais maloba zoloba na kati na yo kati yango na chelo katu yango ezoleka siko na chelio Diana Limbisanga yango na chelio siko na montage ando baba limbisa Diana Limbisanga yango ezoleka penza oyoka ngo omoni ngo ndenge nini asala ke nini na habité yo taki bongo okoloba ni papa ibala na ba problème mais basenga rebembe pardon te pas oyoka ta donc tant ba tolo ba aimons nous vivants donc veut dire tant vous en problème mutu faut bobongisa tant vous en vie tant vous en vie te so mutake ça sert plus à rien mais nande na ebeli fatu je ne sais pas na limite que vous avez un problème so réellement il y a un problème quoi ça fatu ni na temps autre que nda lobaki so vous avez un problème wana esili na mutia ki na problème na sama bele ayi donc yena nzambene kana olobane suni. Donc dans la vie tout le cadeau ça l'a bien
aimons-nous les uns les autres. Voilà. Lelo na mona ki président jeu de Londres avec to limbisana tous à lampé tous à la bien abia limbisi batunion so José de batuni ba on ba 10 minutes ba juste ba manka et batuni tout abia limbisi et tant que yo frère pena yo idée wana président du jeu azwa ki abia lingi so pour na mudote yo mona ki on ndengene de Londres déjà de un c'est alors vie mo robo ya raisonnable bien za muto alingaka pe. Combien? Malgré Batundi, Salaraï Mabé, malgré Batubaloba Mabé, mais est-ce que des pouilles de Londres, mon aïe, à l'écran à Tefaloba? De Londres, à la combattu à ma casse, il aime sous mon Batubacha trouble même dans le foyer, ou à Boussos à Ranaon, tout est dans le cas de mon rabat théâtre. Na bato théâtre, M. Soubazana, Poto, na Batum Soubazana Kinshasa. Na Bouna Roluba Poto, na Maman Matanga, aux hommes. Mais à Tikala Kulikata commenter na TV Rolubabu intel la salinga pour regarder quoi n'est parce que ça mutalinga kimia donc so de dans lobi makamwana na munoko na ina omona ngo eloko liboso te pe ya sikate pour na bia za mutu alingi kimia mi. Donc voilà. Est-ce qu'autant qu'il y a artiste, président Hans Luzolo, tu as des rancines, tant pas des rancines, mais il y a des conflits entre vous, les artistes. Je pense que le président Hans, c'est pour ne pas Mike Ladjiska na plateau. Je pense que tu entends tirer sur image Joana, Gordé Mitabaki a lingi sous problème té, a linga chapé, boyo kanabino salabino solisanga moko. Yo pena di kamana go chapé té onan de konayo Igor de mitbo sala bien, boyo kande bozalaki. Les Ketchungana le baradage morosoki au finga na zando donc jour où on a besoin aussi na pardon faut y na zando dans la suka wana placé hein dans le bin parce que moni non les Ketchu tant au finga na zando donc maman matembila zawana ya pondo za ya ndunda baza ubuka inga nduki na zando ba mama na bazungu na ndaku na batike na mutuna ba okay so ba moni keba finga ke azara nduki siko tant yo ye na yo lukanga na ndaku na nga tobongisa. Est-ce que maman pondo ayoki ke ngana za sundo kité donc faut démentir yango na zando donc veut dire ngane na koma lelo bo sok na lobi sok mutafingi ngana zando force ngana pardon pe na zando c'est une mameleka na réseaux sociaux na émission na biso ba 4 les cas qui peut asa na émission ba différentes chaînes mususu c'est-à-dire que zo senga Igor de Mita senga peka pardon na émission nga na YouTube quoi na pesio adage na lobi osopeli nga mai na zando okusenga nga oya kokausanga na zando donc na suki kawa moto bozo kufa na minute nga pe na zanga na pona moto te yo linga de shoga ya na TV ba ki to boma moto ngi peka de Mita na moto aya boma moto pona nini président Ansoza ba problème Ansu Luzolo nini matanga ba problème boma moto te tika na vana ngai tika na vanda Paul Bosungana mingi aida ope mingi na vili kamunini. Eke tu soba question ezate o ebisinga to l'autre. To récide. Mais oza ni on ni moté ma dur de baloba na français. Oza mta caractère. Dur quoi. Ouais voilà, là je peux pas na ko constater moi je suis quelqu'un de caractère. Oyebi les questions na koma boy batunda mokinde ba comme ça. C'est pas comme ça. Bato mokinde ba comme ça nga boy. Nazara muta caractère boyete. Yo boza na bato na kutena na mokinde. Yo po choka bato baza pe belé, lo mabe ya bato pe yo za kala choka kaka. Pourquoi ça? Mais ngasko bien nga na rolo ba mabe na ole ke tu so na bo mona eka pa. Lem so na pas d'art. Obenga ke na ndaro yo. Na ke tu na za mona. Na pas d'art yo na bi d'art yo moni les questions za la mona mabebu na bisuki nga na mais pour na ya na onde na TV na kokate pour na TV na oshoki batu bele tozomona c'est pela na muto azo lobela ata mabe ata na sima muto ke oya obimisa mabe na batu na ba télévision donc moi je suis comme ça nito bi ke ndeti osengi pardon muta kufeza na sens te au monte ke lopeso mona bino problème likambo yo monte ke za mabe président to bobo mamoto oya avant ke mabe ya lo ka na kufia leke tu moni ngane na vandi bo na zana na poma mutu leke tu ngana mutu moni bio yamba na opeso ka anecdote mo yamba président bobo manuka na plateau na yo yamba président bobo na manuka na plateau na yo oyebi ndenge président solo laka sikoyo ngape na sani na zana na kwenda mais jour to kutanaka tant to yokanaka to solo la na ndeko ye moko ala frère nanga lelo to sola bien a regrettera pourquoi ba yo betelele msuli solo o tala kutentele luzolo a lobi boy a vérifier ki ta yekaka aleki na TV a lobi
mais tant que vous comprenez que c'est un monde où on a besoin de relation, est-ce que nous avons obligé de faire des choses? Mais à l'écran la TV t'as esquissé, maman, pourquoi il y a 10 minutes on a esquissé? Parce que bon ça émission mon quoi dessus mon l'équipe par-ci par-là zonga mais puis il y a kotanga na babilo moté ya lubakutu parce que na landa ba masa msuba bia pa uduni azabo na leke na kitoko to nini boy na boy na ba photo bima na bima ça voilà yo yebi maramnyo surtout les cas menga na calculer biloko on a parce que la beauté il est éphémère aux monde le monde rose à la beauté mais la beauté ça peut synonyme à chance. Batumso mona daki kitoko boy lelo mona vie pe sourire te biso batabilongi mabe lelo toza ba patron na ndenge na biso ozo mona donc dans la vie il faut to lukarako avant oyalem susuko tumba moninga avant ya kuloba n'importe quoi sur la personne luko eba source ya likambo si réellement babino mutu wana lobaki luko eba alobaki on a motivation nini pour ça qui olé kenaya na on va li pandele msu mutu to passa na ba bon moment. Aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec Batumso. Noko, ils avaient pris à la carte que Moutouma avant des places, non, bon, Moutouma Betali solo. Biku tout boy, na boy, ya lambila go limbondo, asela go malo. Si go tant yo le no malo pas Moutouma na te. O yo pour yara na te maman yo, ke bala yo boy na bomol ba po yo bika artiste on ba mais comment me la ba bomber, aya me li bomber ya lobi ba n'importe quoi. Non mais la bomber 2 minutes tika bomber. Oh là là. Tu vas savoir l'émission, alors ça l'émission na kuiti. Cisco yebisa ngam dans cette émission déjà na kuiti. Oyo Rolanda mutanengwa. Yo yebinga yo ça l'émission na Milani Mai. Ah 2 minutes bombe. Oh. Osala ben osa yo mo webo osala ben émission na batu avant bo ban émission bo Milani whisky bele aulu ba mamnya malonga. Ah wana shoga mila so tatika. Est-ce que pas zwanga akopinga tika papa mwasa azana tchekne azo sapela tiki lukela ressemblance ko avec yo zela moi mobali bogar na lukela nini ressemblance ye asaba maramna comme yaza de businessman depuis kala asaba commerce na mamba bilamba ba maneta tika bombe bon faut pas ça conseil les tu ça mala monter tout hier en émission avec émission de cha kwiti ils a bien de cha kwiti avec émission mais l'autre monde sous ndona biso Maxi Bondo to ka ya bongwani on ko sambela to ebite Maxi abeba mutu abeba mutu nani abeba mutu Maxi oh voilà na raita abeba mutu Maxi mutu ça la soute akala okosi oh ndazana mukanda zana oya batama boma est-ce que yo yebina pino mo lelo Maxi oh loba nous ezaki ndeni asambra ndeni naza fall tala Maxi ya osamba mako donc mutayata tinde zana hiver mutayana string akata bilamba kuna bimisa batu babi pardon bochera maman ba PC passeport rouge française donc ndazana moi titre ine na Congo donc gouvernement ba sincep sur ba papier belé poto ya nende to ra matanga pululu po bo kinena mutaliboma oh ozoma après tika bongwa non so alobi maramne bolanda ra été aza folle na français c'est folle na lingala iboma azara na bien tant ay poto na yobi kana mambo kutena awande moni baba tonga ba pesa ka ende et ça là est mutu et comment ma bon le président Zokosa oh abino ko finga gabite gabe camarade nanga oh ngabe zo comprendre te maso zo yeba te bon yo mo rolanda ka émission na yo mona ke aza cohésion zate na maloba oh comprendre mwenda osa émission na c'est place avandi wana zaki na 8-6 yo sko tuna batapoto ba biso 8-6 ezani oh l'équipe bombe nini bombe yango ko eleki na bombe on me bo sunga Maxar yo auto perdre ye président Maxi Bondo we théâtre ça les ningi ça Maxi azalwa kabuya na biso na ninga théâtre meta pingo zapi na ko yambolo bi opesa ngaso Maxi za vraiment ya folle parce que mutuane c'est la fausse ma prière azwa bachaka na église mo kuna bando sambela po na ye me ba akimaka maisa mo volume bosa micro do azala na église a passer cha tumba me akimaka oh
C'est une masse ça la mamunion sur l'émission ça a un problème. Bon yo moni makambo alobaka pa do yo mona muta ko loba makambo ndenge wana bino ndelo na bimisi vérité pour bato ba ebate bon Oh yo te là on répondre ngapi mais boy ba déjà binenga zaleli o c'est masse ça ni azama mikanda bata maboma banda kala bonga za yemo baza so 4 ba komo musuna otanga mbalasima ba nani na émission oyo ezoyeluka na zo ya Congo na ovanda na plateau na otangelo na ba preuve na relaxa na ba kisi oyo apesa bango parce que ba monsieur za ba pesi ba kisi zo boaka mais ya zo asko azo melango yango mo so mela biloko eza malade déjà loka ba pesi kisa malaria zo bela malaria te tango zo melango okoma pe na malaria. Oh c'est que merci penza pour to benga papa masumu to sa réunion avoir ka solution to nga kuto zo ngisekuna. Oh mais nice comédie mais ça volume sum comédien ni susu na bela sumu tuna poton bo ça idée moi mobali moko pe besoin za pe na poma mutu jeune garçon to papa te jeune nani wa mutu zela tana weba moi mobali na poto za yo mo sala ba constat 2 minutes na tanga ba kombo te na oya na olekana na otanga na oloba obi matsa ni na matoma boma na 2 minutes eh bon message to comme na suka émission na biso ngetalinga te par exemple abike nani max ça mikanda matoma boma na igor 2 minutes baza mikanda matoma boma etai na ngai te bi de to la biso nyoso kuna na Bruxelles ngo za la sombe suka likaba yebisa ba mama tokos na mère na yo paza kao so moi ezala lobi baleka tokuta mais yango isuka oyo ke mission toujours c'est la paix yaza loboko nzambe apesa pe loboko nena makambo dia na yebisa ki shiko Saint Esprit yango il fallait kuta benga ngasimeno na ozela donc apesa loboko nzambe quoi oya o libérer biso. Mais faut chap na contribution qu'on appelle trop soin FBT papa Paul Fiki popé à cosine de logo pour nazoka pe mingi papa Paul Fiki pour sera contribuer pe sala na mazana moi c'est maman Nathalie Fiki pour misala ndi FBT na biso tokos merci na président Ansouzolo Melika Mamikanda au matanga déjà kuna mercredi jeudi il y a des retombées et ko ya penza et ça va bien bakati zo songa nango déjà parce que bitumbeleka yo ndi babundisa kiyo ndepe ba meko bundisa ba ozo apeka poste ngo te ba émission bakati ngo zo kokape kati bible le bal que tu te feront la guerre mais te vaincront pas amen ba bundiso mais ba longa ote amen eh ngalo kamusaka maxi azami kanda ndo maboma Igor 2 minutes banda kala de ngala lobika maxi banda kala même ba meta bazana ba ebi kasi meta mutasinya ba papier pour ba luka mutu moko za luka pour garana meta mutasinya papier maxi oh meta pinga zana tuno nana oh mais poto anso e malonga te seki ba peso ka résident libomsh même net yo bo écoute ba bloko salara donc oyaka na ba preuve donc kanga da ba photo ya moto tamboa ezaka usat basali o vidéo na collection na balabala ba vidéo na amindele bazana ngo besoin ozomon obaka ngunda oza folle fou oh yo net yo bo bwa kika fou na seki 2 minutes penda kisa pantalon bongo fou te ye na lobi makamu na ete lobi penza lobi dédicace ta bato pe message ta bato tuboya matanga lobi leke tu na pesi mbote na David Mangaya babetela o lisolo te hein voilà lisolo yango wana na betelio na pesi mbote na David Mangaya motema ya Fanny Chis pambote siga zali na pesi mbote na kesima Diana pe jeune fille ya bien moto ya malunga boyaka matanga ya pulu na mona ba artiste bele boyaka mama ni mama solo ka boya na ndo na biso oya bala ka na ko ne arachou ça ka lo mo bo pe ba ka boya est-ce que ya tout bozi idée ko ya souté mama solo ki to ebité bozoki initiative ko ya ta ko la Diana te bino ba artiste ba diaspora pe boya. Non, ça c'est quand na oya pululu to yaki parce que tout ça là qui na tout ça là qui n'a pas vacances mais au se connaît toujours ça là donc et poser ce problème moi tout attaque tout oublier zali mais moi tout les autres. Merci président, merci na abonné na yo ya Hans Luzolo fantôme message peut quelques dédicaces na batuna yo. Message car to bengi bandeko nyonso ya Bruxelles to kutana lobby. Disons Europe émission quoi. les gars. Ouais bandeko nyonso Europe to kutana
Lobby à Bruxelles, na chaussée des Mons numéro 151, à Anderlecht, 1070 Bruxelles. Donc, à 3 minutes, il y a métro Clémenceau. À partir à 18h, Tiba, Iner, Tokutanana, Poto, les Landeronabiso. Et puis, Boébika et Michel Legatus à la rade, on m'a ramené tout lobby, n'a pas à Poto, c'est que ça batou, et ça n'a rien à voir, même à Maxine, à Zob, ils ont juste pour faire rire. Merci, il y a quelque chose. Donc voilà, base on a premier degré, malgré tout ça, mais ça n'a pété que nous on est des artistes comiques. Donc voilà, tout bien si batunyo sur bazar on a bossé ni soutien la pesi David Mangaya bambo tebele, tant na pichou na sona na l'est. David Mangaya, azam tabozu David Mangaya. Papa, tukolo baru tout longola luka comme mususu. Donc David Mangaya moninga na pesi ejiki tengaza na kin na minicho na aigle bambo tebele ainsi que na yo morope, merci à trop. Merci président Ansuzodo to mon ani bye. Merci de m'abonner tout ya Congo Liziba TV ba tout votre landa biso siko en émission so ba vérité. Boki liste ba tabela ramaboma na kati ya président Ansuzodo nda lobby bo se soigner merci fois kin ba mettre ta signaka yango eza sombe suka likambo to saka lobora. Kabwe. Jonathan Dayo bage munene zo diembela Jonathan Dayo 66 na poto ba ko boa ko 5 etoye ba Jonathan Dayo babi réaliser sous ba kati bien pour kati faisons les sous peut ça la bien to kutani bisonyo sur lobby na chaîne na biso na plateau na biso nzete spirituel. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.